ezali esika nini ndenge touti koloba liloba ya papa ezali mobeko ya solo soki kaka yo ozali kososola maloba ya papa ezali mobeko yo okomprenaki maloba ya papa ndenge nini po ete etikala mobeko epai na yo papa soki alobi etikali ndenge wana yo okomprenaki yango ndenge nini po ete etikala ndenge wana epai na yo. Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Bolanda Africa 21 TV. Ezali chaîne moko vraiment monene. Sobanso balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Batata ba mama tokutani na bino lisusu na émission ya sika. Sujet na yango ekozala se bobele ya moke parce que mingi batungisi biso. Analyste spirituel ozali wapi? Pourquoi ozali ko garder silence? Pourquoi oza koyoka na te? To mesana koyoka yo na ba réseaux sociaux, to mesana kolanda yo na ba réflexion spirituelle na yo, mais cette fois-ci o garder silence. Ezali problème nini? Oyo ezali koleka. Batata ba maman. Toko profiter na occasion pour na koyebisa bino boye. Émission des analyses spirituelles to salaka yango kaka soki problème ezali. Et soki problème ezali nécessité ya koloba ezali esenga kabiso to bima to loba. Et soki to lobi ndenge to loba katango nyonso mingi ezalaka ba inspiration. Mingi pe ezalaka mayele oyo tata Nzambe atiaka kati na biso na nzela ya ba réflexion to ba analyse oyo to kosalaka. Yango to senga bino tango nyonso tango tozali kosala ba réflexion na biso boyeba kolanda biso kotala biso na miso ya bonzambe pe koyokela biso na matoyi ya bonzambe po ete bo comprendre nini oyo tolingaka toloba na kati na émission na biso ya les analyses spirituelles. Merci na ba nyonso bazalaki kotuna pourquoi ba émission ezali koleka te mikolo oyo elakisi ya solo ete émission les analyses spirituelles pour savourer yango na bandako na bino. Tokota na sujet na biso tokoloba boye émission les analyses spirituelles to sala yango na sentiment te na plaisanterie te to sala yango po ete yo sepela te to sala yango po ete Nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki Nzambe asepeli te oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai moye tozwa yango ezali te. Yango to mipesa na nzela ya ba recherche, to mipesa na nzela ya ba analyse to ba réflexion po ete toyeba posa ya Nzambe ezalaka nini mpo na biso tosalela volonté na ye tosalela posa na ye po ete oyo ye abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Émission les analyses spirituelles tosalaka yango na banzela misato sur le plan historique, sur le plan spirituel et puis sur le plan géographique. Nyonso wana ememaka biso po ete to réaliser émission oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Batata ba maman nini tobongiseli bino na mokolo mwa lelo makambo ezali tellement ebele makambo ezali ebele oyo esengeli na biso tosalaka chaque fois ba émission po ete bino bayebolandaka ba émission les analyses spirituelles pour comprendre période nini tokomi esika nini tozali kokende pe esika nini touti pe esika nini tosili kokoma. Mais lokola émission les analyses spirituelles ezalaka pe émission ya basentiment te esengaka biso na mabondeli na baconcentration na badiscipline tosangisa yango po ete toyeba nini oyo Nzambe azali kokanisa mpo na biso nini pe oyo Nzambe azali koloba mpo na biso tango nyonso epuis kotala pe mayema azali koleka na kati na mokili toyeba kocomprendre ndenge touti koloba touti wapi tokomi wapi pe tozali kokende wapi po ete yo na ngai toyeba esika nini tokotelemela po ete mokolo wana ntango Nzambe akosala likambo
tobikisama. Sujet na biso ya mukumu lelo ezali nini? Sujet na biso ya mukumu lelo tokolobela maloba ya papa ezali mobeko. Ya solo batata ba maman eyebani na bokebi nyonso ete maloba ya papa ezali mobeko na kati na lingomba na biso. Papa soki alobi etikali ndenge wana. Pona nini papa soki alobi etikali ndenge wana? Pona nini maloba ya papa ezali mobeko? Bolanda biso na bokebi nyonso. Posa ya kobima ezalaki te, pamba te makambo ya kosala ezali ebele. Oyo tozali kosala juste na compte ya ba chaîne na biso ya Africa 21 TV pe na compte ya ba émission oyo tokosalela kabino ya les analyses spirituelles. Ndenge touti koloba batata ba mama, maloba ya papa ezali mobeko. Pona nini maloba ya papa ezali mobeko? Parce que papa tobengi ye Nzambe. Nzambe soki alobi etikali ndenge wana. Papa tobengi ye mokonzi ya bule, chef spirituel oyo azali kotala milimo na biso, oyo azali kokamba biso na kati na lingomba, oyo pe azali kolandela biso na ba processus nyonso spirituel oyo ekomema biso kino tozwa elaka oyo batata balakaki biso. C'est-à-dire maloba ya papa ezali mobeko. Etikali ndenge wana. Pamba te ndenge touti koloba papa azali Nzambe. Papa azali mokonzi ya lingomba. Papa azali chef spirituel na kati ya lingomba na maye ebimaka na kati na ye. Ezali se bobele maye oyo ememelaka biso kimia. Maye mabimaka na kati na ye. Mazali se bobele maye oyo ememelaka biso lobiko. Pe maye mabimaka na kati na ye. Ezali se bobele maye oyo ememelaka biso ba solution na ba problème na biso, ba solution na ba difficulté oyo tokozalaka na yango na se na tango. Pamba te ye tobengi ye mokonzi ya bule, mokonzi ya milimo na biso, mokonzi oyo na lifala se balobi chef spirituel. Et biso baye tokota a profondeur na ba recherche ya koyekola maloba ya papa, ya koyekola malako oyo bamvoila papa Simon Kimbangu Kiangani bazali kopesa biso tango nyonso nde tososoli tolobi maye ezali kobima na kati ya papa. Maye papa azali koloba elakisi ya solo ete papa azali Nzambe. Yango otali na kati na lingomba balobi ya solo ete maloba ya papa ezali mobeko. Maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali mobeko. Maloba ya bamvoila misatu ezali mobeko. Maloba ya tata Simon Kimbangu oya 21 ezali mobeko. Kuna problème ezali te. Kuna problème ezali te batata ba maman. Mutu ya ko discuter azali te. Papa soki alobi etikali ndenge wana. Papa soki alobi ezali mobeko etikali ndenge wana. Parce que ye azali na ba capacité spirituelle. Ye azali na bonzambe kati na ye.
e makambu oyo ebimaka na kati na ye, makambu oyo ebimaka kati na ye ezali se bobele maye makomemela biso lobiko, maye makotia biso na kati na kimia, maye pe makomemela biso oyo toyokaka ba solution na ba problème oyo tokozalaka na yango, pe maye makomemaka biso na accomplissement ya mibeko, na accomplissement ya bilaka oyo bamvola balakaki biso pe oyo tata Simoki Mbangu alakaki biso. Problème oyo biso toye kolobela kati na émission ya mokoma lelo ezali maloba ya papa, ezali mobeko. Mais problème ezali ya papa te, parce que papa azali komona, azali koyoka pe azali koavertir biso. Maloba ya papa ezali mobeko. Bolanda biso na bokebi nyonso. Esika tozali kokende nde ezali mama na likambo. Pamba te na kati na lingomba mobeko elobi ya solo ete maloba ya papa ezali mobeko. Papa soki alobi etikali ndenge wana, pamba te ye azali nzambe. Ndenge touti koloba ye akoyokaka, akomonaka, pe ye azali na nguya likolo na biso nyonso, ye azali na bokonzi likolo na biso, ye oyo tobengi ye tata Simoki Mbangu kiangani nde atondi na nguya ya kotala milimo na biso. Na lifalase babengi ye chef spirituel, biso tobengi ye mokonzi ya bule, nzambe kati na bato. Maloba oyo ezali kobima kati na ye etake mutu oyo akomonaka, etake mutu oyo akoyokaka, etake mutu oyo azali kopesa biso tango nyonso ba révélation, pe mutu oyo akosondaka mitema na biso. Maloba na ye ezali mobeko, parce que ye azali lolenge oyo ye azali. Yo na ngai tokoki ko changer ye te. Papa Simoki Mbangu kengani, yo na ngai tokoki ko changer ye te. Azali oyo ye azali. Batata ba maman, maloba na ye ezali mobeko. Problème ezali epai na ye te, problème ezali sikoyo epai ya ngai na yo. Baye tolandi ye, baye tozali koyoka ye, baye tozali komona ye. Problème ezali epai ya yo na ngai. Bolanda biso na bokebi. Problème na biso euti wapi? Mokanda na nzambe elobi na biso ete Molimo Mosantu akoya, akofanda kati na bino, akolia na bino, bokomona ye, bokosimba ye. Me bino bokososola ye, pamba te maye ye azali koloba nde ezali koprouve bino ya solo ete papa azali nzambe. Me baye bayebi ete baoyo bazali ya ye te, bakososola ye te, pamba te azali ya bango te. Otali esika tozali kokende wana ezali mokanda mwa nzambe. Elobi na biso Molimo Mosantu akoya, akofanda na bino, akolia na bino, bino bokososola ye, pamba te azali kati na bino. Maye akosalaka, maye akolobaka, ekososolisa bino ya solo ete papa azali nzambe. Yango otali liloba ya papa na kati na lingomba na biso ekoma mobeko, ekomi mobeko epai ya banani. Liloba ya papa ezali mobeko epai ya banani? Ezali mobeko epai obele ya baye bazali kososola ye, ya baye bazali ko comprendre grandeur, nécessité ya likambo oyo ezali kouta na kati na ye, oyo ezali kobima na monoko na ye. Ekomi mobeko epai na bango, pamba te bango bazali ko comprendre. Baye nyonso bako komprenaka maloba ya papa te. Liloba ya papa epai na bango ekoki kozala mobeko te, pe ezali mobeko te. Yango tozali komona kati na lingomba
mingi bazali kobuka mobeko na kati na lingomba, mingi bazali kobuka mobeko, mingi pe na libanda bazali kobuka mibeko, ezala ya mboka, ezala ya leta, ezala ya bafamille na biso, ezala ya lingomba, mingi tozali kobuka mibeko. Pourquoi? Pamba te tozali kososola te maloba ya papa ezali mobeko na ndenge nini. Pamba te papa azali nzambe. Maloba ya papa ezali mobeko na ndenge nini. Pamba te ye akosondaka mitema na biso, pe ye akoyebaka maye mazali na kati na mitema na biso. Ye oyo tobengi ye papa Simon Kimbangu Kiangani, oyo azali nzambe kati na bato, ye akososolaka maye mazali na kati na biso. Toyoka sikoyo esika mama na likambo ezali. Tango lingombe ezali koloba liloba ya papa ezali mobeko, etikali ndenge wana. Exercice spirituel ya biso bana na nzambe, ya biso banganga nzambe, ya biso bandimi na kati ya lingomba ezali wapi? Tango papa azali koloba, yo ozali koyokela ye na matoi nini? Ozali komonela ye na miso nini? Pamba te lingomba elobi na biso ete liloba ya papa ezali mobeko. Papa soki alobi etikali ndenge wana. Tangu papa alobi, eske yo sosoli nini oyo papa alingaki koloba? Oyokeli ye na matoi nini? Ososoli grandeur ya likambo oyo ye azalaki na yango posa ya koloba. Parce que mokanda na nzambe ezali kolobela biso ete nzambe alobaka de façon, de manière d'une autre. C'est-à-dire devoir na biso etake ba analyste spirituel, etake baye bakolandaka ba émission ya les analyses spirituelles. Tango papa alobi avali loba ya papa ekoma mobeko, to sosola nanu nini papa alingi koloba na esika wana? Posa na ye ezali nini na esika wana? Oyo ye alobi tango to sosoli yango etikali ndenge wana. Kasi soki maloba ya papa ezali mobeko na esika oyo yo oyebi ko comprendre maloba ya papa te, okotikala na kati ya fausseté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris la grandeur, la profondeur ya maloba ya papa na sens spirituel. Otikali na yango na sens charnel, na sens ya bonzoto, alors etikali mokumba na yo. Maloba ya papa ezali mobeko. Yo komprenaki maloba ya papa ndenge nini po ete etikala mobeko epai na yo. Papa soki alobi etikali ndenge wana, yo okomprenaki yango ndenge nini po ete etikala ndenge wana epai na yo. Voilà raison pour laquelle biso tosengaka bino batata ba maman tomikotisa na kati ya ba réflexion spirituelle pona koyeba posa ya nzambe. E na tangu tososoli posa ya nzambe, liloba ya nzambe etikali mobeko. Kasi soki tososoli posa ya nzambe te, liloba ya nzambe ekotikala mobeko epai na biso na tangu oyo tozali kotambola na masumu. Liloba ya nzambe ekotikala mobeko epai na biso na tangu oyo biso tozali kobuka mibeko tango nyonso. Nzoka nde liloba ya nzambe ekoki kobukama mokolo soki ata moko te. Kasi tala lolenge biso bandimi na kati na lingomba tozali kobuka mobeko. Donc elakisi ya solo ete biso tango tozali kobuka mobeko, tozali kobuka liloba ya papa. Nzoka nde papa azali nzambe.
otali esika makanisi na biso ezali kokende yango omoni na kati na lingomba na biso tozali na bato ya lolenge na lolenge kategori ezali tellement ebele yango papa Fumambanza alobaki totika elanga ekola na matiti na bitekuteku na bapondu biso banso tobiangami bandimi kati na biso pe matiti bazali kati na biso bilona ya solo bapondu bitekuteku ezali kati na biso pe mayebo ezali kati na biso pe banyama oyo bakobebisaka bilona pe bazali yango biso etaki banaliste spirituel tokotalaka bino na miso ya bonzambe pe tokolandaka maye papa akolobaka tokolandaka yango na matoi ya bonzambe tokotalaka ye pe na miso ya bonzambe na ntango tososoli maloba ya papa elingi kolakisa nini na circonstance oyo ntango tososoli yango batata bamama liloba wana etikali mobeko epai na biso kasi liloba ya papa ekoki kotikala mobeko lokola slogan te pamba te liloba ya papa ntango tozali koloba yango liloba ya papa ezali mobeko soki obaluki na nsima biso banganga nzambe tozali kobuka mobeko biso bandimi tozali kobuka mobeko biso bakonzi ya mboka tozali kobuka mobeko ntango liloba ya nzambe ezali mobeko eke yo na ngai tozali kotosa te oyo nzambe azali koyebisa biso ya solo batata bamama toyoki liloba ya nzambe Africa TV1 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Bolanda Africa 21 TV. Ezali chaîne moko vraiment monene o ezokotalisa biso monene ya sa divinité Simon Kimbangu Kiangai. Tokolanda ba message na ye na kati oyo kote ya bongo biso tolendisa kondima na biso poto bongwana tokoyoka banzembo ba émission ya ndenge na ndenge ezokotalisa biso monene ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangai ngai na sabone ebongo bino bozozela ni Africa 21 TV, un nouveau monde. Click the thumbs up button. Hit the notifications. Subscribe to Africa 21 because Africa 21 is number one. Africa 21 is the best. Africa 21 is the place where you can find all your information on Africa. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment baba mpasi na biso kusela te mais misoko binu nyonso tu bozali awa bozali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te